Pour tout côté dans la discussion ba kana ya mboka on point vous avez attaqué au l'église mais l'église en gros taper boule so église en eloko zate ni nezate et la mort la taper zate so que église on est l'église lelo il y a des pasteurs ba pasteur mususu ba ça ba miracle ba ndinga na bango mobo ba pasteur baza différent ba pasteur a bien bazali ya mabe bazali mais oh to comme mona bazali ya mabe pasteur à l'équipe oh tala na sambetu nini boy o aleka boy sala boy est on les a qui pasteur bi omoni la omoni mutu omoni jeune ameni masanga langwe ko finga ete ko chola ete on point faut luka soeba nini tina o nini alangweli tsako mona ba niveau wana omona ba jeune ba bana nzela ba ba yagene bazo senga 1000 fois 2000 3000 ezanini pona ki pauvreté misale zate lensu mutu asengo 1000 fois 2000 3000 à niveau de tidi koleka mais asengo pona zana ngote ya omoni ke na bakanda na akoti ba demande pla azu musalate asali boy azu le côté azu mona rezo simate on point mais batu mususu ba okoti a demande na ba ozo musala facile so ezani ni mboke kuma ya bango so ina mwana azu musalate ozo musalate na place ko ozala mais ozalate on point so na mboka o pour vivre bien faut zaka mutu mabe ozo mutu malamu o vivre bien te faut ma isa kaba musala ngo ekola marché zate relation zate so na ba so musala ekozala musala oyo yo me batiko ba pesa mutu mususu osane pse to linganite na begiza ba okende izaka église te kolingana izaka église te za mutema on prend so lingi muninga ninga pa osirete so lingi muninga te muninga pa osirete izaka église te on prend église ali boso zo ba plusieurs fois izaka mutema na mutu izaka te mutu faut que église te izaka ba te beba okebe église assemble la maza esimabe mabango ni bo biso to vandi boye ba misala ezate meto vanda mabeni to salaka to ko ba Isaac te ibongo Isaac poto ko ba Isaac ezanga bisoni wana za opinion na bango pona yi nzela na bango so eza nzela mutu no tout biso to ko ma oselaka nini ya nzambe mo eza mabe apparemment nini ya mboka so mboka eza bien je n'en sais ma bête. Bonjour, bonsoir, Balanio, surtout à Nazarien TV, oui, la poète de Noé, Yokanda, Lobara, allez, la bino, 3, c'est la bino, Msala, Obosé, Pela, on va tout bête, aux autres tambours, l'autre, aux appels, moi, placement, beto, Koutana, Bisso, Nabiso, Bagène, tout ça, Dana, bon, Tueba, Deni Marambango, les autres tambours, na Mokili, Bisso de Mokili, Makambo, Mokili, Marambele, Kebele. Et merci, moi, na maman Tiffany, Moko, Bobi, Bonzambe, Katina Kolo, maman Pasteur, ma gros bisous, na Ebisi Kazali, félicitations, Mingi, na Chris Malamba, Chris Malamba, Bobi, 59, to s'appelle Makasi, merci na Emoko Trésor tout Timotringu, merci na la patronne Laura Loubele, merci na maman Mami Seki Bobi Baz Mobimba Barumbo ko été Barumbu Chikwenta. Non ya bien déjà invité aux années to solo là bino moro boroye ba hier se présenter pas na bino to solo ande ko na biso ka mobile. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé kan. Est-ce que vous se présenter le Balbosoba Mono na Nazarien TV au chaîne Abisso et à chaîne chrétien tout sur la mingi na bande quoi tout ça la tout sur la na ba pasteur est-ce que c'est qu'on se présenter ah ils a problème de ngaishiko na juste na tela moi na quartier Mangusobo mais ils a ba rumbu mais quartier so bien mingi Mangusobo na ba na tela c'est 51 mais na sepeli ko mona bino lelo ndi boya mbiso na nga ba rumbu mais na posa bina ye ba pe ide na bino so idango ezani no bino weli to ye bango pe to mega pe mawo ke to tambola to so la ba jeune biso to patu ya na biso partout yo mo ebita to côté bilo place to ko tate mais to biso en biso ba jeune biso bana mboka to zo solo la yango to tuna to mona ba jeune ebele tongo msumuna ukuta ba jeune msuba vandi place moko msumuna ba ota ba drink to ye ba te msuza eloko nini o lelo ezo sala bongo po esa biso pasi po mingi ba olo ba biso ba jeune to ku febele est-ce que ebi na bi ma mwana no stu ozolo ba olobi no bien mona quartier na biso tous ba jeune ebele ba diplômé bazali ba licencié bazali ba tout bazali ba homme de métier bazali mais mboka na biso nezo kine bien te on prend biso to ba
na minti on a chez biso est-ce nga ovana chez biso abatiko to tangi ba mamobele to salisa to iba métier ba mamobele on va bouler ezati mais toi na posa ate ya lisungi to mona gouvernement to muto to bulaki ke yeso ka koti na kibokonzi nde mambo changer mais muto ngope bandoza pouvoir si lelo to mona ta solution mo to to ba jeune to mona ka ba paka o bazara de ali boso même so bango ne bazar mais biso so ba jeune solution ba zo la biso. Mais bon puis ba jeune lelo ba jeune ba lingi pe trop loyer qu'est-ce que ba jeune pe tozo zo pe temps ya resembler bon ba jeune ta au sambela na yo mo nan est-ce que vous aurez pe temps ya de prière au sambela bon pour na ngamuko na zo nga pe temps ko to prière pe pour na sambela on point mais ils ont ba jeune belé balinga so église te pour un entourage et l'équipe makasi pour ezake tongo la muki ukutela baya disation mso ezate pour musala ezate ezaka ki agene nini est-ce que c'est normal so ni na biso ba jeune tozo mona ngote on pense que biso génération na biso ezaka génération mo boy ezaka ya bakuti ya bloko boy eza normal te mais baluka so solution ya biso ba jeune so biso ba jeune trop vivre ka boyete. Mais bon biso pas ces ya payer la paix biso na mboka parce que biso to sambela te bon biso toute génération oyo et sali ezo sala ba mabe ebele yango no est-ce que yongo pose kana tenter emso tabaninga ba mema ko na entourage ozwina no emso ozwina no ton emso kimi no baninga obite na sambela bon ezabe problème te tana batana peso marana mais chaque fois te on prend pour tout côté dans la discussion ba kana ya mboka on point vous avez attaqué l'église mais l'église en gros taper bolem so église en et le kozate ni nezate et la mort là taper zate so que église on point mais papa maman bazan vie bango tout bazan vie papa sambela na église ngai ba famille baza bata catholique on point mais ngai ne biso no sko nanu ata no to avant to koma na oya lelo bete biso no bomwana na yo ezaki na ndenge ni obanda ko église na papa maman bon moi na biso et bana déjà pour mudutu aleka na ekodim on point mais ce que na jeunesse na biso to koli on point to sokola moi ba difficulté pe belé comme koya mampe comme ko changer papa na maman na ndo mimo na église ni mais na biso de église on ensemble ngala ndo sema na na tunyo papa na maman na ndo mimo na église mingi na ndo linga pinda mingi osambi mais bana ba bana yo sko na papa na mama to za papa na mama sko nani mingi penda na bomi bale pona moko o penda ndo lingo pendo ke l'église ezaka mama pour maman ne mtana linga ke na kina be église mtana kisanga nzila nzama bona catholique ndo samsani bona catholique na samsamo te zaleka ka même to bina nzambe po ndo bina te atandi ba nga msuba za ba serveur zaki nazala te nazala ka munzimi normal na côté église nem no sto kotaka mpana église sina binga pour kata penda ko kende église okata ki ngo ndengeni pour kata pendo ba okata pendo ba do ki église ba do kanga ma entourage izaki no ndengeni bon pour la kata ko kende église pour so ina biso ki na église na kosi pour na kata ko kende église na kata ngo déjà kala e banda no ndengeni jo ngo ezala ndeni soko se souvenir oyi e banda ndengeni ni e banda pour na o to zo mona ko na ba o pe to ko ma yoka ba pasteur ngo boye po asala ki boye o asala ki no boze bata basango ha na catholique biso to bi kuna bazana basango ba pasteur te mais na biso ke na tika ko sambila déjà kala na catholique na ko ta répéter wani pour la ngamo na chana chemin na ngaiti o kwa ko jo ti amboka pesa bien te na kinaka église OK église we ozo se trouver tout monde avec le côté na OK nete nyoso rande mo na vanda tango ndoki catholique tango sambelo o mona le côté yango ba ko kata bon te elo na koloba no elo wali boso za nini ko sambela liboso za nini mutema ga ya mutu mutema no so ezala ngo polele ozaka polele be église eza ba distraction bon biso ozaka na posa de moka ezala bien pour moka so eza bien muto se ozana ta okende na libota non église mais est-ce que biso biso moko pe zo be to ko bongisa pe mboka so pe biso to zo bondela pe pona mboka to zo lilanza mais pas ko kitisa pe mawa na ye aponza be mutasimi mitema na biso akosimba pe mutema bakonzi tina mbulani ezalaka bongo to sambelaka méchant nous ezalaka te bo combien de bapuya to tila bam
tout le monde a vu la solution. Le nom nos abou. De ce côté église à part catholique, c'est église ni sokota. Bon, église on a kota. Bon, Israël kaka na kalinda. Pasteur Israël. Il t'a béni ça quand. Bon, béni ça na kindaga apparemment mamugo. Maladie. To senga kinaki l'église. Mais na bika beti lelo. Mais obi ke basali pe mingi baloba na biso to yaka na makolo nzambe mingi soki kaka ozana pasi to beli peut-être yango pe mso lobi ke na bandi ko sambela nzamba zo yanolanga te boye yango te poto yaka pa nzambe zo oyaki oyena intérêt. Bon to sambela to kina ko sambela liboso na mutema mutu to sambela la ba pale. Neti obi beli boye OK prière obi ki OK na travers na ngati na travers mutu ko sa npoza oza bien te. Ko sentir que oza bien te faut qu'on mara na église. On prend église est dans ma bête église. Est-ce que tant que l'église n'est pas une solution? Bon, solution sont marquées. Mais l'église à l'élo, il y a des pasteurs. Bah pasteur, monsieur souvent ça va mieux que la bandine na bango mobo. Bah pasteur baza différent. Bah pasteur a bien bazali à ma bé bazali mais oh to comment mona bazali à ma bé. Pasteur à l'équipe oh tala na sambe tout nini boy oh aleka boy sala boy. Est-ce on les a qui pasteur? Mais lorsqu'on place au yokende qui place au biké là qui au mona on est initié on dit mais le biké on te yo bika qui bika qui njamba zali na bika ki to boy njambe te mona mamusu to ko tsa njambe njamba za na ega ona zo ba église ali bozo mutema na yo po ngai déjà mutema na yebda njamba zali o kwa njambe da zali église ali bozo mutema na avola lo sambela raté so la prière est-ce que yo pas voler la prière ah na prière te poani so na prière te mokta to rosani et pour dire baloba msu mingi ba garçon ba tsa ba dinga msu so ate déjà ba dinga po la boy msu mona fo bo sana mona laline kamba moko na lobi omoni la omoni mtu omoni jeune ameni masanga langwe ko finga ete ko chola ete on point faut luka soeba nini tina o nini alangweli tsa ko mona ba niveau wana omona ba jeune ba bana nzela ba ya gene bazo senga 1000 fois 2000 3000 ezanini pona ki pauvreté misala ezate lensu muto asengo 1000 fois 2000 3000 ana niveau de tidi koleka mais asengo pona zana ngote ya omoni ke na bakanda na akoti ba demande pla azu musala te asali boy azu le côté azu mona kaizo simate on prend mais batu mususu ba okota demande na ba ozo musala facile so ezanini mboke kuma ya bango so ina mwana azu musala te ozo musala te na place ko ozala ne ozala te on prend so na mboka oyo pour vivre bien faut zaka mutu mabe ozo mutu malamu o vivre bien te faut ma isai kaba o ma robare bato ozo mbongo po tozo luka musala ngona wa façon tout net ngana na mettre carreleur mais so luka ba marché à part no mettre carreleur on prend ndata ba caro na mi on prend pas no musala ba misale bena métier bena boko na maçon na ferraille na charpentier mais ba misala ngoso wapiango mais o kutanga na vanya na ba na ngeni bona apa so kinete misala ba lukila biso misala est-ce qu'on est ngai penda oyebi misala belé déjà oyebi musala maboko pona ngai na olinga ko sentir pe mo ozo kenda rapé prière ba tu pe miso mawana ebite so kokolo lobani po ndeto tsosala ba miso beza ba miso baza ba mboka miso pa libanda o balanda biso surtout parmi ba balanda biso bazara libanda ozo mona yo mo ke lobi ke musala o sera miso ovanda boy ovanda ngona volonté na ote oyebi musala belé mais difficulté ezali mais bakanda na kozanga yango ndi mtu esala oke emsusu oya na emsusu okota banganda na tongo bo emsusu pese ngwa emsusu pe na tongo la muki okenda église parce que biso ba jeune ku famille esa biso pe passer au comportement na besoin de vivre pende buto mona loba koko na biso ba mama biso o ba vivre na ebité okoki ko loba neti peut être oza pena ke ozongela pena musala na yo to mono su emsu tongo ovanda ka wate okombi na emsu tongo koti pe moi prai aussi soke moi boulot non ebité moi bato ba olanda welo nyo koloba nabi yolobi yozoloba mamu ya prière nazoloba mel fa pour la mama prière wana mama prière za mutema ibo ba bazo diriger biso ba pa ki na ba prière omoni ndenge te pourquoi omoni ndenge yo lobi ke emsu nde bovanda na ba entourage ko yoka ba maramba mabe yo mo tango lobi ke to vanda na entourage mais soko ke ne mo église ozo yoka mo mateya na ebité ebike zala moi bien bon eza mabete eza lango bien mais ils ont selon ba temps na biso et permettre à l'ususte pour na kota ba église wana tingai
Si batana o senga na ka mso la mkitongo yeka mo place mo bo vai no tondeni na vai na ngati na za mam na sala sala mais ba maman na zo sala zo simbate ezo kokode te na ningo na comprendre ngo lobi ke zo simbate o comprendre na comprendre ngo bi ke simbate yango e cha mo ba méchant et mo ba méchant mo be ngo préférer un susu o vandi bo po yebi déjà musale belé o kozula ngo mbongo ebele poko to biso to bi bata musala maboko to bi ke mso bateka ndi ba souffrir mais na kamo lelo na okipe ke bata musala maboko pe ba souffrir ba marché mo na te e bongo musala ngo ekola marché zate relation zate ce qu'on a besoin musala e ko sala musala o yo me batiko ba besoin mu mususu o sa ne se to lingani te na be giza ba okende izaka existe kolingana izaka existe za mutema on prend so lingi muninga ninga pa osirete so lingi muninga te muninga pa osirete izaka existe on prend église ali boso zo ba plusieurs fois izaka mutema na mo mutu izaka te mutu faut que église te ça va te beba ok église assemble à maza esima be mais mutu assemble na ete za mutu malamu bo bengi papa social maman social nani boy mais o assemble la bo ke ka bo amura nenga ki frère est-ce que yo frère bo kabla 2000 fois te soit za nzala yo frère so so masanga o so nani mutu asengo masanga mais babi bobo so masanga parce que mutu soka meli masanga na si masanga mutu salara mabe makasi mabe ngone ni bobi so to vandi boye ba misala ezate meto vanda mabe to salaka to ko ba Isaac te ibongo Isaac poto ko ba Isaac ezanga bisoni wana eza opinion na bango pour nai nzela na bango so eza nzela mutu no tout biso to ko ma ozelaka nini ya nzambe même ko lo ya nzambe ko yande to se to ko forcer ngote ezaka ke église te on prend ezaka ke église te vie ezapela relation on prend yo la ozine de konotie na musala hotel pe ozala bango ata na famille bande kuna so pe bele baza mtema be ezaka ko lobla ata libanda tuna bande kuna biso pe ya famille la ozio tala nani boye nini boye o na me yo ozala famille mo la su musika bota so ko benda o pa eza bien te mais so esenga nini mboka o ne peut que bien esa mokonza mboka ne fata mambo ata la vie sociale na so ba jeune to vivre bien te on prend au moins kuna buna na nzela au moins muda tsubi mtumulanga au moins muda sali boy mais kasi yango pe ba kondi pe ba olela ke biso moko ba jeune pe il faut to bongisa pe tambol est-ce que bi ke pe moi génération biso pe onde to za be moi ba jeune pe tambol za mabe mais tambol za mabe apparemment ni ya mboka so mboka za bien jeune ensemble mabe te bon so mboka za ngo bien jeune o se vala muna tonga kuti fufu ake bulo na zimbongo na bani azana do ça est-ce que boye ba pe ke mboka pe e koko taper na sans voutima mais soki pe biso pe to bito sambela ka to bondela nzambe pa ko sunga pe lelo mu pepo pa mabeyelo est-ce que yebi ngo pe so yo posa nos années biso na tu mboka matoma to ko ta vie de oui to le la rapé to zo rapé moi temps na habité ya ko le la rapé moi ma nzambe po na génération na biso na habité bon on est to sambela na banda to le la raté to le la ka nzamba zaka mokoti est-ce que yondo la mina tombe lo sambe le pene yo sambe pourquoi pas lelo yo ska tuni lelo yo sambela ki national la na bading na no sambela te na la muki na ko samba mnangai po na la na bading po vio batika suna kine zaka lotoko la mna tombe bulelo msuto buleka na ba lotoko na sala boy na ke mo bi lotoko nde bazo mais les aussi sarabatu so pas petit au monde en mutem suna ndako pa ke kolia fufu mso akokipe kolia fufu yebe bisape na kati lokuta tala santé nanga na mina lotoko wani musale zate na mini tso boli so abulo be mutu moko bim na quartier bo neto na quartier mangusobo te to na posa ba jeune bulo mo eza côté pas bima na quartier te mais zape na ba mutu mso zo tala pe mso zape musika azape mutu a edara azape mutu mawa na ebité okoloba nini mso za posa te masa na ninga bima ratonga mso ki ovanda place mo ba bandi tenga lingi ke abanda rato na cop bon wana lobi bien mais ça na so que nini esprit na pe sa pour la ozomona mutu azo kezela mabe mais moi no be fusala folo ngola ngai lorsque so mutu bon a mutu sko a sepe no bido ndo ayebi musala no zo ena pese musala sko ndenge mususu okota dana ba système na ba rythme moko bezem se ola mukatongo oyeka ovandi place mo po mela kuti lorsque so zimo musala mo bo bite bo la mukatongo katara pongi 8h po kendara osandi na tiri nyoso wana za musala o nazo luka yango na zwi mais français musala na mamozo ba église mais so na zwi musala côté moi bien na moi na ok na se tu na ngai na ko linga fo na ngite nga matin na ko linga vina ngeza so otenga matin fona soigner vina nga traiter vina ngai on pon na luka njila nzambe na luka d'église mona sambla o moi ke shiko pa changer o na musa muta changer pa ta musala so musala za to changer nini moi na zaka shiko bon misala ne mona na baya bazo misala ba nene mtu na to se tu vaka
Bon, so na biki na chez ngai na zanga foyer na ngai comprendre. Musko na ngo za chez. Na chez biso. Comprendre, na futeli trop. Mais aussi mbaka raté. Na simba tengi. Apparemment maman musala kakati. Musala biso za batanto plutôt. Lelo bako benga tout comme bako benga peut-être. Lelo poko sala olongwe. Ponga na muta chantier. Comprendre. Biso sala na chantier lelo na ko banda bien une semaine 2 semaines bakati équipe yo. Ba changer équipe. So yo va na parler. Bon o bomba kiana. Ko sani. Ko bimisa kakati. Mona la lanjala. Akola lanjala te. Comprendre. Tous années ba misala mo boeza ke okindaka. Même si ba engagement na misala. Bon, musala to ça qui journalier. Tout comme ba okato après 2 jours, 3 jours ba 4 jours. Tout comme on ça fait 1 mois, 2 mois ba 4 jours. Comprendre. Par ma né musala et évoluer. Mais ce que c'est ça musala mo boeza la société. OK. Na zo kalem su mbongo chaque fin de mois. À part côté chaque fin de mois na zo kalem su prime na kalem su le 15 na permit. Oh tout besoin de ça mané ko ça manango. Oh na vite on est jinja to bo yanja mete. Oh biso to ba ekila manjam. On pan là to so la muka ensemble ate là la muka bida ke njamba zali. On pan bato ebele ba samla tia mabe ke biso. On pan o mo la muto asamba makati mazesi mabe. Là muto asamba ede maza bien ko lekala bato. Muto asamba ko senge bu apeso te mais muto asamba to senge ba apeso moment direct. To za ndenge mo rote. C'est que mo kileza ka ya njambi. Biso na posa nemboke bongo. Remarque que ça les a bien. Yo pour côté à bateau bon. Pour na bateau MC ça qui assemblé là ka. O ça mabe. Yo mo pe le loté ya bango. Le lo baluki magende balubaka. O te bataka batring bakenda ka be mais le lo yo pe te ya bango. Mais il faut até à to te ya de bango. Pour baza bateau lo wa biso. Pour là ozo kende église dimanche, lundi, mardi, mercredi. Faut en espérer qui bon jambe. Mais ozo sambe lo ke église de lundi ti dimanche o kota ba retraite o kota ba nini. Mais mutema no ezaka mabe. C'est que biso même sous bateau to milana biso to ça différent na bango mais to so mila to yebi ke nzambe azali on pan yesu to ba ça abalusa ma evini bato ba mela balango pourquoi pas biso to on pan mais biso to so mela pour sa vie photo mela mais to ça ce différence ezali entre biso na bango ils ont ouais bien bazali ou ensemble za plan continuer ya solo bazali ba o place ba continuer vendre ya solo te bazali. Non pas nous la muto ateyaka mais obno ozote mais biso ki amela ka boye mais pas que na mela na kuzu avant matana cher wala wanini abwaki boy de bablona makasi ba gene ba nini ba no ba nini amacha o mona bino suste on pan ezala ngoma bete no surtout on pan pona vie yemone njambe asala ke nyoso ezala olobi bongo po ani po MC nde bovanda banganda bo est-ce que bokuta na pe déjà pasteur mo be pa yo men to ebebele tout le monde a rappelé belé oh tu es bien ça passe soit ça rakuna ayo camoufler boy ayo bae tu es bien au passe mais ayo bae nesiko isa finite mutema na ende za juge izala ngono ate agenete nini te to comprendre biso déjà mais mutema na ende ayo bakinga na za pasteur on prend izala ba pasteur be bazala banguya te banguya na ba multiplier banguya na bango ba moto ba papier mouchoir ba nini boy isa normalité vrai pasteur faut en anguya vrai pasteur fait fond jamba benga yo on pa bidaya ki o aza ngai ba pasteur bila comment dire bible 1 mois 2 mois ay bible yo wana pasteur abali na ba wonje nanu aba ndiko te ya boy simam ko moye na église atangela kuwa pastoral wapi bo batengela ngo fond jamba bengo ndo mais nzambe fa benga mais yo parce qu'on doit la boy to pesa un exemple mo bo lalo la muki yo pe to souhaiter te nzamba bengi o sela ah mais ça est logique il faut na sala là pour abenzinga moko pour ala musanga na nini na inspire tout mon boy o ezaki ya kibonjambe il faut na sala là pour balang muso no bisese ya ngaite malba muso no bisese ya ngaite ya kibonjambe mais pour la ngamoko bola musu et si mais ça mutu muso zo vivre mokibo muso zo luka musala mais muso yo nzambe déjà bengo abate oyo ndenga yabo akosufri ti il faut asalela ngai bongo sko soneti par exemple nzamba yo ndati yo luka kopbo mais nzamba benga bite o fosa musana kati etonga na ngai ah na sala o nzamba bezanza mene mtabenga na sala musana etonga na sala
ya mabete na osala bobi besoin terre mo bana mo boy mo bana ekodi eza problème te na nazala nene ezala na condition moko boye nayebi ke nde nazoteya bana naza na bana banini nga mo mpe naseretuvaka mopane ata na kwe na ngai banini eza te kaka kende nateyi bana nazongi na ye na palin boye eloko eza te nini te bopesinga eloko esimbaka te nzambe afutaka okosala nzambe eske yosala mo baeglise ya lelo nayebi te tomona bato mais oui est-ce que bike malgré baeglise ya mabe ekomi ebele mais baeglise mpe ya bien eza ebele mais 600% nakoloba te ke eza ebele 600 mpo ebele bandela na mibale mais 600% ebele yango nakotiaka ala mosusu ba 5 bon nobi boye soki neti par exemple okutana pasteur mo boye eza église mpenza ya bien église mpenza ya bien église mpenza basalelaka nzambe babengi bobi te tozwa no frère na biso na pese mosusu akendani ntongo akende pese mosusu abayini bamai me alamusaka ta bandeko tongo bakendaka ta bakilti matinal ata lo même si ba jeune fille tolinga su kosambela te balinga su mangama ba église te mais alamusaka ta baser akenda kilti matinal so bosa bongo keza na église mo bien bobi osala nasala te kwani nakosala mais so yo poza na église yango ya bien oyo okeyebi ke ezalaka ya bien okomema mpe ngai omonaki na okoma mondimi na bango mpo eza ya bien mpo baeglise ebele namona yango eza mabe mpo na ngai mpane ekaboli bafamille ebele ya bato esala bamamo ebele ya mabe moto aza ndoki te bakangi ye ndoki mais aza ne ndoki te o ndoki oyo boye me aza ne ndoki te wana ezosala bongo mpo na bato mingi baoloba bato mingi balinga baprophétie bon na bao bazosala baprophétie na bao bazoteya soko okeno emsobi te nga nde nake boye nake nasambela nga mona kia msuna po bato ebende lelo tomona balingi oke église baprophétiser mpo nao oke église olika baprophétiser mpo nao msu yango mpe tokutana bamakambo bongo mais baéglise mpe abien eza so baéglise abese ebe mais baéglise ya lelo eza mabe mpo anini bino bobanda na bapriere oyo nasala priere naza na posa mama boye naza na posa mutu boye na posa $1000 500 300 so babiso bato oyo ba 1000 francs ba 500 bomonaka biso te mpo ani omona priere ya $100 obe ya $200 eza priere mosusu priere ya $1000 eza priere mosusu ya 500 eza priere mosusu mais oyo ya biso ya bato ba 500 na ba 1000 francs envoyaki eza normal te mais jamais na église baobijaka mutu nini taxe ya mbongo jamais oyo oza nango yango kopesa po yango wana kaka nde toza nango mais ekomi ke moto aliboso aleka mama boyaka ebo mama aso aza na 1000 francs eske 1000 francs na bomona yango kutu te komi oza na posa ba $1000 ba $3000 ba 5 ba eza normalité donc tozolobake nyonso oyo eza mabe mboka mpe bonga esenga baeglise ebele ekangama mpo mboka ekee liboso kibonzambe eleki makasi yango monike mboka eza kokufa ompane mpo bapaster ebele bakomi ya mabe ya malamu baza moke mais ya malamu baza na bango yango nayobi ke na sirisa mpe na place na yo mpe okoloba bonga mpe na yo bando obondela mpo na mboka ngai na osala yango na ndenge ya solo okoki osala yango te ngai mboka mobili te yo moko mpe obanzi oloba ate natali bagénération na biso bagene kua nde tozokufa ebele nde bavi na biso ezobeba nde totambusa vi bien te bonga mpe na obanda osambela siko ngai na osambela ya solo po bango baosambela ya lokuta ngai siko na osambela ya solo nzambe mpa koyoka mpe mama travers yo mpo nzambe mpa koyoka yo mo baninga mosusu mpe bazala sauver siko okoki osala yango te oyo nakoloba bango tu basambela ngo ya solo tous les passés basambelaka ya solo bamateo bateyaka biso yango toyokaka te ompwane mais bamondo nde bakota ya kozwa baetoile ya bato mpo so otali bato babomi bajeunesse ya kilelo ebele ezaka bango bapaster toshite dana émission na biso toshite na biso na te soki okoki koloba nini moi conseil mpe moki okopesa msusu na ba génération biso ndenge ozwa ndenge obia misu bakoma baisa kabakaba ndenge olobi moi conseil lo oni okoloba te conseil onga nakoloba oyo nakopesa kaka eza nini natindi bajeune balanda eza kabakaba te bakoma lokola kabakaba te natindi mpe mutu na ekulu na te mais toyebaka ke nzambe azali ompa tozala posa ndeke mboka na biso ezala bien évoluer mpo biso bajeune tozala bien mpo biso bajeune tozala bien te tozokenda jeune amuna ntongo na nzala jeune amuna ntongo oluka 500 ya nini boye pete mpe nzala pale mpe elambaki te mais akomima libanda boye asenga oyo nani boye naza nango te naza nango abomi mais eza bien te mais ngai linga tozalaka ayini eza mboka na biso tokoyina yango te mais mboka etambolaka kitoko makambo to echange
mais so lelo mutu moko alandi biso atali amwa mobalo atangi bamisala ebele ayebi so na obina luka ye lelo napesi cop soki cop emonani okosala nakosala mais akenda nga na ndenge ya mabe te ya balonge te banite akenda nga ndenge ya kibonzambe mutu abien oyo soki amonani oyo eza nango te bakoma omema bato na bakisi omultiplie te me mutu abien so amemi okosala nakosala okomolamuka mpe ntongo okete oboma msu mwa kwenda mwa place mwa bomela eloko te me olamuka mpenza ntongo okende obulo mpenza oconcentre eloko oyo naloba eza nini mutu aza na mosala moko te aza na cop te soki alamuka okei wapi akosuka kaka na quartier te mpo oza na place okende me mutu aza na mosala abimaka te me oso ozwi mosala fo bima te bo oza na mosala te obima ndeni osuka kaka na quartier okepai te mpo mosala eza te me tozali na posa ya misala biso bajeune misala eza te soki misala emonani ekoyede mpe biso na bandeko na biso mosusu oyo batikali na bao baza oyo bazomona makambo te oyo ozosalama mpo mwa bambote na bato no nde ezaka bon bambote napesika masa na nga kade na mbote alamba bandeko na ngai peti na nga tibe japotai agostino ekembe mama to na mère na ngai mpe na belle famille na ngai biso ya mbote ya to. Oui, merci d'abonner à l'émission sur Kandé Tepsi Bino Tokotambola, toujours Tambaka, toujours tout ça, la Bino Msala, pour partager la vidéo. Bino Peba Obo s'abonner, te dois voter d'année, belé. Merci na Jansi Tumba Bobi, Aza derrière caméra Bobi, caméraman ou filma, na filma et surtout le Koufate, Azara yo annonça la poupette bien, Aza la Bobi, Barumbu Chikwenta toujours, Topis na Bakomini, Soto Kita partout, Totambola partout, il faut tout sur la naba gêne. Pour battre les missions bobinde bosa bozo sala bien boso la na ba jeune pourquoi ba vieux ba jeune ezaka ba jeune bazo sambela te ba jeune bazo vanda kaka bona parce que ça biso ba marambezanga tina o toza nango besoin eza yango wana yango to kita to sala bino toujours musala doit partager ba vidéo na biso merci to kutani à la prochaine to fingate to ça toujours musala biso to bana nzambe babi ki bonzambe belé merci na moko mama Tiffany moko to kutani à la prochaine. Kwetu